boulot. Netinga ifuna tinda mizisi moko ya wera iba vocal nanga kombo na ye Nikodeme tangwazala kepa ya sheta na betango chafwen na lova meza la kiakato lelo na vida di original love bolingo na yo eza zoloko na motema cicatrice nango ekosilaka jamais de donzwa dinangana na poni kimberni mosusu wana ngai na koboya pesa ngai bolingo na motema na botami lisusu ya sika na bolingo na yo dadi kimberni sebi wata ya baguchi na moto ibanga vocal epa ya sheta abo yeyo nazo yemango lobaso ina yemba yembanga to ebanine komelinga elokwa liboso yo iba materia bolingo yango bazala kaka nzimbu po yango elemaka moto te moto alemaka bolingo te o persi tumatekeli papa me soki koko azolinga ya yemba ke pourtanga jene nazanga molongani bolingo ebetinga kisamet papa bolingo ebetinga kisamet ebaminga na sebonga likolo bato bakangi bienvenu nyankwaba Willy Moucheni Steve Kuba Anisi Marizamba. Qu'est-ce qui prouvait que Zayabino? Ce qui prouvait ça mon sala oyo nazuyimba sukutia kwemba lokola ngaite ata lelo tilobi mukolo Yesu akozonga kwemba boiti oyo yembeli ya makila kwemba boevuza na ngo dalisa ezastema ete pembe te topesolo tsunga te ezabo sala ezala makila yango tumingaka te bango ba bénéficier nango fubiso moko bakolo bosala to bénéficier ata boka yiwe pale okosepela nango te nandimite malulu vaka yotikanga na mawa motseme koma kobetsa na basete balambunda nalela na monoko nini papa Congo promo défaté bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafi Ghetto check Hugues Lacoif Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoif Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoif Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoif Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoif Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoif Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoif Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. L'agence d'export et d'import Michelou Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi.
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuapi. Papa! Nina! Là, agent JD Service. Colline a venu et comment il va la mission. Quel bon on a tant vous avez combien de bonnes chances? Yéko tuko nazeraka koli on a nazeraka pas na eza akufa batinde na ngepe. Awa bato tembe ba fini. Cyber service yangoyo José Baïga. Ya bisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozui Colline a vino mbala moko. Papa. Malali boso yango toza kolia poto banamo na kenda. En tout cas, cyber service José Baïla. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga komba mapasi. Pona mona ka pasi, bapesanga komba Baïla. Pona yila ka batu biloko na bango. Aza na raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais mona cyber service a côté li bango na Paris. José Baïla a collé bana Paris. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est le rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a perçu ma bamboute. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Bonjour tous chers internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup avec Yves Ipan, tous bien des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindou, le boss à Dallas. Merci à toi. Raïs Kang, le super pour Cameroun va RDC. Merci d'avoir donné surtout plus à confiance l'émission de Biloto Babango avec Yves Ipan. Comme je vous dis toujours, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, les ateliers Babango. Merci aussi à vous, les grands frères propres. Dominique qui est le 100% Moussagata, vraiment à Londres. On a pu se montrer délai aussi. Na Kaba on tient le chef de Genève. Na Bossanto Ninel Chama, à traverser depuis Paris. Et grand merci aussi à notre maman, Billy Vumuka Fondation, que son abavé venu d'orphelin. Pourquoi pas aussi à toi, à Pani de moi, à Monica, à Cancel, c'est toi parfait, merci à vous, maman Emilie de Mamoté, mais tous souhaiter l'embêter, maman Liké le malin. Bossanioté, Jean Moulumba, était central de Bruxelles. Et puis, en ce moment, le procès comme Domas le Ghana, n'a pas de retour dans l'émission Abino, tout le monde avec Yves Ipan. Voilà, nous sommes déjà avec les amis et dans gauche, dans la Zana, donc on a biso Miyembe. Parce qu'on monnaie directement mon héritier Watanabe parce que moi, on m'a l'air de défendre l'héritier Watanabe comme il faut. Mais, Pembe, il sous dans petit Al Pacino, Broyoka et Yembe Liavier. Au Tigabiso, et mais la grande chantier à mort on a biso pour découvrir ensemble parce que ici on travaille à Congo Promo, on sera toujours en avant quand on est à Tolobaka, donc longueur d'avance, voilà. Tout ça là on déjà, on a biso mi yembe o boye mi yembe Néo, Calafort vraiment. En tout cas, on a sepel au monde à ici. Ça t'est Yomoko et puis héritier Watanabe. Santé dans vraiment en tout cas Pepele. Pepele sigo moi va fièvre en bouge déranger la fois passée mais sigo vraiment impeccable quoi. Voilà, c'est boss live azaki toko goga tozana na mboka wa toto beta dernièrement na Kwiloba soirée mon ville les arasuté ba soirée zarapena souté mais toto beta par rapport que ba rumbo to beti beti singa fo ba soirée belé par rapport ba rumbo to beti le roi ba affection ba DDD ba tout en noir donc ba ba linga ba vente na calme ba yo kango on moni Arnold Mboka na PC Mote Skazali a PC so grâce ya la fois passée tozaki wana na Kwiloba ezali ma du tonnerre en tout cas cause annonce ma mbozo qui est kitoko
Voilà, ça c'est bien. En tout cas, félicitations à vous aussi, héritier Watanabe, Gogal Motona Tembe. Avant qu'il puisse amasser un petit Al Pacino, lancé à Nengezalaga. Donc, vous avez un mot de bien dans le docteur Laurent Tchene, à la biche depuis Caroline du Nord, dans 4 États-Unis. Voilà, petit Alpa. Ouais. Bonne santé. Ouais, santé qui tourne au Néga au monde. Donc, avant la banane, souhaité non des grâces Tony, la musique en États-Unis. Donc, les grâces Tony. Les gars Tony dans anniversaire des Alaki voilà. Ayo bien. Na yebi wana mutu na yabi ngai mwana na ye. Wala benga kai mama au petit Al Pacino. La musika motama ya lamu na yo kwa na party. Mais la champagne dégage de Suisse. Ouais, des grâces Tony. Des grâces Tony. C'est comme la musique en États-Unis quoi. Donc il va sango ya petit Al Pacino, je respire les decks simplement un peu autrement dit par fula bongo côté esprit des morts. Azana Luanda lelo azobeta. Non, tu n'as je respire. Lelo azobeta na amour bento na Kikangil amour bento zalo la commune Kikangil les sika azobeta zalo staff azobeta lelo sera beti wana donc ça au revoir Angola à Rosana biso les deux donc les Rosana biso les deux donc Rosana biso on a Kini donc mardi et Rosana biso mardi le 20 Rosana biso le 20 c'est à mardi Rosana biso na Kini pour te clôturer tout si ça marabla biso ya clip bomba et logo na yo donc petit Al Pacino na bois qui sous na carte à plat et je respire l'idée simple la peso ba moto après c'est une opportunité la bande générique la carte ndiaye donc vous comprenez ba beti na ba générique mais to yo longo la ka moi buzo ba mo robo eleki trop voilà petit Al Pacino tout à l'heure parce que yo côté ndinga il y a pas na dit comme disent les Quinois il y a pas photo il y a pas match miyembe nanga va to so non panzana no voice et ça la plaisir na José Baila Jibe service à Jota Sirota la biso na le pasteur Amos Pumbulu monter au la biso dodo ba la biso déjà panzama teke puis to betama sur la carte na harmonica arc-en-ciel 7 fois parfait 7 fois puissant 7 fois bantunga il y a Dodo Nswadi ayebi mambo na Londres il y a Dodo Nswadi il y a Dodo Nswadi bolingo nanga oyo ya sashe bolingo nanga oyo ya sika tete ndai Papi mushorobo ina yo zolo langino motoki miyoyo esilite pangusanga zolo Dodo Nswadi soki nazo yemba harmonica arc-en-ciel bolingo agucheza nzoloko cicatrice silakati miemba lela yo miemba pona yo miemba lela yo arc-en-ciel beauté parapolozi Japon alelaka chips kabengele bolingo aguchi na motema koko miembe papa Galiano inalela yo ipane beauté. Voilà, ça c'est bien. Et le rêve vocal na yo beta pas fait la mission manda chante kumu mais on beta on suka avant que to kabala mais to yeba et le koni les kaki dans la team Wata hérité Watanabe Ozare Sangue Panzani hérité Watanabe Bakangi suite le kamoro mais to beta ngwa na yo parce que moi ozape na moi dit par rapport à likambango ezaki na nini ko bela ki hérité Watanabe ezali ya ambulance bato balingi yango makasi par rapport ya bafanatique na baprêtre oyo tozalaka na bango babengisaki boss live na le hotel alors akendaki na ambulance bato bazengaka ambulance na le hotel bamona ambulance voilà na ambulance bazalaki mpe susu na Olivada na PCP mboto esika azali bazali bango misato alors bakendaki mpo prêtre mo alingaka mona ambulance na le hotel okende wana bamona ambulance kuna bawuti mpe bamoto wa basololi kokita bakokita na se dans la porte ya kobima quoi ya kobima ya hotel wana amoni maman boye ba civil la mer mais ba kiti na jeep mo boye ba braquer bango ba boye héritier boye otamola wana ba taminduki boye bilo mo bon mais les gars bien nzamba sala ki wata pas cela bango bien mais comment ngeno ba kanga ambulance na Olivada mais koto wana sko nde epesa moi flou pour comment se fait-il boye ba taminduki nde soit disant que Saïdora wa biso dozarane parce que soit comme intimider ba tout ça ine na masasi ba bilo mo bon alors ce que neni bokanga l'ambulance abata uti mouvement na bango mususa yi pa biso sika neni bokanga Olivada innocent mamba bon donc il place un segment flou on go bagité on les de bango ba innocent bo sika bango
boka ndengai muta pona na problème alors yango batika ki pa ambulance na Oliver l'idée ya malimba ki na on batika on pa ebagi la tina aibe da cause po ya cause nostra aibe déjà cause likambo si basai ba biloko wana alors yango atika bon ta kota ka solaire ba comprendre depuis que eza no lo mo grave que eza no ka ke bata mokinde ezalaka so étoile mo bezo vibrer donc ezalaka bon on a vu quoi donc eza via mututu so za makambo donc bakutana o wana kutaka na obstacle mais les gars pepele yango mon preuve ane to betaki to zagi na répétition spéciale jouer avec équipe na biso Paris nini Paris na Real betaki to zagi na boss là pour venir to ando tani ku match jouer on to répéter to mais to taper écran géant pour la thèse na tu fait battre la biso moi quand ça menait par rapport à distraction donc les gars qui pepele donc cause annonce kazali donc toujours que Lubumbashi kala mingi ta après Lubumbashi loin des ya matso kala mingi te après to ya boye pour na poto ma belé donc m'embêter belé vraiment quoi voilà j'ai bien Lubumbashi to déjà envoyé spécial déjà dans mon dadi Molasquin voyage nous a qui prévu pour les 15 mais on est repousser par rapport il y a tant toujours que Nangola ba jour biso le check les 3 na les 8 mais on va tout ba dévancer biso ba kepe quand même ba nini wana ba date biso check ba on peut ba chango kuna on le roi ba chango kuna ça biso to chango na Lubumbashi comme ça tant ba on ba aussi so ya ba on biso to Luanda on ma po la fois dernière la fois passée zaki pekaka même alors on peut bazo ezoke et comme le roi habitude comme le roi momesa on te dit voilà comme la concurrence qui to vo lingelo wana te on mo mbalo to na Lubumbashi to sepelisa na Congo c'est plein ya suka peut-être moi 2 mois bon mo boya pas kweloba après ça c'est autre take Luanda ba to tigina no bankalo ba kuna Luanda basa no makampa pa ba date to voilà ça problème te mais ba date wana biso mto check yango pour to boka yango déjà tina ba répétition tina ba febe ba mtu to loba yango mais bon ba check à même date et ça problème te bon ba mikolo na biso to tirer bon pouvoir biso to ke non Lubumbashi après to ya Luanda pour Luanda za biso to za ba fanatique belé kula quoi et mais par rapport au Cameroun les cas qui c'est le bino bozo mona nani aza na base le Cameroun bozo sibilo ti banani oyo batina ki pena makambo za système ya ba soda wana ipan bon alors e bande ngala machi c'était ipan donc mutasaya wa nzamba awalimbisa parce que Richard za mutanzambe donc nzamba limbisa wa sa ko nzamba limbisa mais biso to sa bolo donc déjà te soit bilan ça y est en question c'est ça qui est mon grand garçon à juger bon à traiter mon par rapport n'engagez moi mi moni non faut nous appeler mais ça système moteur robot ya rapper musicien ma outil pas batailler bobo il est pour jouer moi ma rankine zoko ta suma makasi bobo ya musicien ezara mbakala kobo ya musicien ezara mbakala na biso ba vena biso peut-être bazana kala ge musicien fatika la gache yo moi te na pesi mon biso mbote boya musicien ça ba tuke groupe d'accompagnement ezani ezaki leader azana mazabe na batma mutozo mbana na golo ba peke alelo ngabe na bobona za so accompagnateur na otina ko na ko accompagner msusu voilà ozo mona on na ko accompagner harmonica rancel c'est parfait donc elle wa neti le buta ba peke ba jiko na wa accompagner la boss live donc tout est normal et ça na ki lelo za normal kalande ala anormal mais na lelo bene za normal lelo ko sola na lelo la ligne peut maintenant numéro de téléphone nous peut s'emboîter mais boîte à la biso peut la biso juste et le mois souka parce que tu zibino à pied levé tu rejoins bien les choses très bien tant tu revends maintenant en famille quand nous à la voilà il vit pas en tout cas number ngeza plus 243 il y a Willy Moucheni code Mboka 0243 voilà 00243 tout ce qu'on a Mboka 89 91 29 757 encore donc 00243 89 91 29 757 donc moi ma bio quoi pour la koyemba voilà mbote na la pesi na Gifu Munti azana biso na mboka la pesi teji bolingo junior capitaine le fournisseur azape na pesi dadu etambe petit na yo Arnaud mbokanga yem tabete biso le 19 na pesi be mbote batutu à Londres na pesi mbote ya de don soit dit harmonica arc-en-ciel batutu ba junior batutu bazala à Londres balinga miembe na pesi mbote ya Paris pe bozawa na Belgique bozawa na penanga mayo jeune gilete poupa trésor simbi ya grâce kay na robosa na ote pour le seul VO akabenga ba héros belé na mois passé ezayo trésor simbi mobile grâce kay en tout cas na pesa sumbote na boss live pour yem to sala gemiembe lelo
mokolo nazala pe na makambo napesi mbote na ba chef na biso tout ya mouvement torti génial batutu champion voilu batutu oyo baosala mbiobi ezala na ontawa napesi bino mbote en tout cas miembe yeyo olikolanga sachet mais na oyembela bino lo mwa DDD bato baolinga mikolo na DDD na eloko ya la pongwa yanga no seleketa pa bakwena ba boîte yanga na yo eseleka nango bakatanga busisa ya zuwa ifan bakanisaki kosalanga pasi miembe bajalu bacoli papatiana akipatengo ya oho biliaki bino bikoki ye Gucci biliaki bango bikoki ye Ivipan Maître Clément Mouzae demain c'est prêt pour aujourd'hui Kevin et Mambo Black Gold demain c'est prêt pour aujourd'hui mais ngai mote meza kobete mbangu mbangu zo kipenga ite atana sengi mwa bizu ipanozo pesanga ite yango bote meza kobeta Karine Mokonzi zo kipenga ite atana sengi mwa bizu bibi zo pesanga ite atana sengi mwa kale ivi panozo pesanga ite yango mote meza kobete mbangu mbangu zo kipenga ite yanga na yo esile kalango ivi pane yanga na yo ezele kalango Gucci bakatanga musisa ya zuwa wata bakanisaki kosalanga pasi miembe bajalu bacoli papatiana akipate ipane biliaki bango bikoki ye Gucci est-ce que le robeta pas manda chante lo wana pezanga c'est elo amanda ouais ngam na imango ngam na imba bina yamanda zali ne mwana nzambi tate yawe sunga papa Bélanger na konja kende liboso ata bajalu balobi belobi na bango ekosimba te alinorioka Obama yawe sunga ye Nathalie Guatolando batibuka extrême et voilà patience na mokili Socrate omo epesaka bozui na la vie ya moto papa makasi na ngai ya mwana mobali lelo efuti bomengo omoe na pesi amanda chate tira za bote héritier watana be gogo lo sala yango lelo e servi bon moment mobali vraiment avant à venir dans le bateau toujours c'est la lobby la musique ya mboka na biso bah et pas niembe oyo voilà tout ça un peu petit petit Al Pacino toyoka épée Al Pacino mais moi biso déjà na moi déjà système yobi kaka Suziya kolela mojobetela tolamba lebele na mbalebele ojutela tola yona Yesu katiliwa oloba na bato yona yeboko tigala kokabwana te ataliwa to sanduku moko muzambala ye yo Jonathan kasi lelo navandi pe nakanisi maso nalobaki ekomelinga ndeti kaka na ndoto moto nalingaka koleka na tutelaka petolo akei atayelaka te mabanzo esika yokei yebatina natikali awangai moko na mpasi jeri spire maître ya bamaestro makanisi ya nzoto mwana moto atemokete yozokanisa ngai na mpasi yozotala Congo Promo ngana mpiaka yozomonangi na maubondela tsaye Alfoso John Misitu papa na René Beach bondela tsaye même ce que le logo yo kala bakoko tangwa kala bankoko babalanka na mungwa kala bankoko babalanka na mungwa tangwa kala bankoko babalanka na mungwa ya biso bana yekoma fala nga wa so yokana kambo yetsena bolingo yo Bible na maboko nani akoluka losambo puete ya sambela na nzambe alakisinga bolingo monisinga mpasi yoyoyo Corneli Malongi Jise Katanga Osco Bilora disque voilà Osco Bilora disque yango na kei ouais Souci ah yekai
Yannick Ebola lipela ngoma Evange à Trésor Ario le mata bayebi ke bana ya poto bazozela eloko yo bovandi ebele Jacques Kanza na poto donc il vient na Robexo Kanza donc yangoyo bonne le yo ka Congo promo donc Congo promo na yebi ke otru boyo sala ezapena makambu pena yangoyo quoi makambu yangoyo je respire leader simplement pebo apesinga nzela wenda yo bilange kumbasa kalankoko wenda yo bilange kumbasa na cheche na nemba ba yo bilange kumbasa Yannick Ebola yo bilange kuna na Luanda kede mankeba yo bilange kumbasa na usenga ngadumere koita baisanyangane na kulwe kimbuta ba yo bilange na Masad metre kumble kisimba wapi mayango na sokola na bwaka maye rafine tumba nikalinuka na nzoto sopela ye mai asokola donc tu peux oser la biloko félicitations na moni pena Hollanda vie en tout et pour tout côté chant côté aussi animation tout cas félicitations petit Alpa nalingi osula mena na ba fanatique balinga yo balinga je respire ba ta biso neti moment à ce neti moment ça bango nini par rapport à disque na biso bozela et puis na suka na otike na miyembe ngana otike no micro boswana na shakaka boswana kana kililo ninga wenge salaka ninga ba la team wote salaka ninga papa popi j'étais mon lopo salaka ninga aussi ba orchestre belé ça na ville de ça parce que système mango déjà il sala bien déjà la bisi vous peut sera je respire confiance talala ye ba fula été donc ye moko nazo bima makamuna ye donc bana ya Luanda na bi ke bo savourer trop donc ndule ozo beta ce qu'on a Luanda ya ndule au revoir azo na kina les 20 autour zana je respire l'idée simplement un peu beau donc il toujours année pour clôturer ba clip na biso ya générique boyo kapé ba chant to yembeli to yembi ba cha ya mettre comme le kisimba ba cha ya vela biso na Norvège donc il glodie comme ma senzombi à Norvège que yembi ba moi banzembo zebele boyoka donc je respire à lui muté mais à la congélateur de mettre nzube dirangwa loba donc sur que tondi botia la chambre froide pour c'était le calaming te pour savourer la bonne musique avec je respire nabi ke batulanga basé belé la poto donc des grâces Tony donc aux États-Unis donc bambote no yango donc si kozali autour ça la pona ngai ngala zongi sika na Congo pour moi Congo promo na zongi sina yebi ke zape ke site mo ya munene tala mara la dans les États-Unis akutani sur la Congo promo le boss me regarde sur les États-Unis des grâces donc si kozali maman ya benga nga mwana yo nga pe na respectaka na benga maman tara mutu soka zo benga mwana na ngai donc funa benga maman si kozali na musika na pesi mbote na vina nga Jacques Kanza Robexo Kanza na mikili na pesi mbote na il y a de d'autres soit dit il n'a moni miemba lobi donc il y a j'avais la moto il y a nzambi donc c'est kazali la musique la pesi wa moto de d'autres soit dit donc la pesi wa moto la maman harmonica arc-en-ciel donc wa moto na musique c'est tunga la rosara la tetara bon bazala so leki au solo na London donc j'étais donc il y a de d'autres soit dit il y a nzambi donc la pesi wa moto belé la pesi na pesi bambote na mettre kumble kisimba 5 niveau président matabisi na pesi bambote na mutazo pelenga yo moi ba masa tu bakenaka catch vu wana lo bezo pelenga mukase ya zanoti etiret nazo apoto capital weza na Luanda do yakenda ka Belgique soka ke Belgique aya ka Luanda koteka ba camion abina je respire nde ba misusu ba ka colis pesa musicien nga o memele camion pour la moi o asali pona yo na pesi bambote na Serge Carrera ba pharmacie belé na kata Luanda na pesi bambote na Dadi Kimberly wana za staff ya Jérémie na kati Angola la pesi bambote na batutu balinga nga kwa tara Congo promo voilà le numéro contact ya Uli Mouché Nicole Diamboka 89 33 12 234 ya Uli Mouché Nicole Diamboka 89 33 12 234 wana za WhatsApp na ngapi donc so ngozo la page Facebook yo beti petit espace Alpa espace Biki Rouge donc wana ozonga la Facebook petit Alpa Biki Rouge donc wana ozonga la Facebook quoi donc tout balinga nga bambote na bino kwa sika bozali na bambote sous la président nga je respire bambote na maman la biso Lorette Mupala la tigresse maman la Paris na musika mais moi na za la poto moi na leader donc Kalami mita potagi
la Pesimote na bébé Paris na Katia Poto quoi. Voilà, ça c'est bien. Merci à toi aussi, Raman bébé qui te connaît grandi dans Katia Paris. Jean Moulumba, il était sorti de Bruxelles, tous en masse en Abissop Juventus. Azali, animateur Oyo. Evra Pemeni à Félix Oazek, monsieur Google, Papa Maële, mais Lilo, Tokamwe, pas Ibrator. Chigo, ni les saligés, Aouta, Nalikolo, Kititi, Nasebo. Tu évites le long de parce que ma sonne en vérité, les Juventus Boni Santenayo. On va vous appeler Namayangwele. On va vous appeler Namayangwele. Betalina Nabaya Yabana Jaba Sokola Mayangwele. Adamuna Eva Monstre. La personne me déplace aux Ali. Mangasa Bokabouaniesa. Olodio Menki Momboy. Osala Indien. Chinois, métis, mwindo, pembe, toutamo, koko, moko, sou. Ba mama ya Keni, ba mama ya Brazza, ba mama ya Ngwanzu, Congo promo. Je veux 200 boka, mona tsebo yoka. Na mongongo na ngaya mawa. Na zongsi bangwa. Ouais, na santé na ngeza bien. Bon week-end na bana poto nyonso. Ouais, il y a le contre-maître. Aza très bien, le lot on a concert. Tu raté on a Saint-Valentin mais tu rattrapé en le lot na espace Matiti, City Train na ngambu donc ba contre-maître tout boya bobi na papa na tol, ba bloc belé voilà. Et Melo ni saligé on ne pas Félix Ozeka Google Papa Maële Motomoko bien Maële les belé monstre d'amour comment pas Ibrator. Na pesi na nous na pesi no bambo te place azabi surtout autant les petits bambos de la sagesse. Mais ça doit m'arrembourser les cas donc na mito na pas y aller. Joseli Tokasi c'est toi on la ye. Papa Natole mangongo ya pamba ngwangwa suka kakaka na moko ya ngope umela kate esonye ya wele mushene umela ka o Joseli Tokasi sinanga Congo promo Cité Kitoko wabilo na beta na plan B mais bientôt clip na ngoya nga déjà na zala na sous t'es pas monstre tellement c'est le cas on a mon une tile marama mais tout ça bon terme on a père tout ça là bien pour na le cas on a est-ce que il y a une différence entre Monstre d'amour na place aux alelo na éviter ceux qui mal à l'aise et pas aux qui pas Félix Ozeka parce que aux à l'aise et pas aux pas Ibrator contre maître des différences c'est ça baby qu'il tira déjà makambo mais il y a les contraires azoya mais à dena makambo peut se ga chance mingi ta peut se chance mais nga pe mingi na boka na nga contre maître Ibrator piana Bienti Kodro Bako benge migolo piana pour na to pesa pour un piana kasi po papa shega pesa ke makam na Luanda ya on i papa bifazong sele makam na showbiz to na concert na showbiz mais date not fixée te to la papa chéri yenem to pesa date contre maître Ibrator piana Bienti Kodro ya moto mitie na place Nzambe po pambola bato azandoki Passer son bien comme si Nzambwe papa la bateau aux Andoki. Contre maître Ibrator piana. Bienti contre ya. Moto mitie na place Nzambwe papa la bateau aux Andoki. Passer son bien comme si Nzambwe papa la bateau. Ça, yale, bongola maïna vino ya. Bongola maïna vino. Ya kindumbe lengi ba sherike bana po ya. Tango fadela baba chéri no sokwe soke yo fadeli ba contre maître kwa yoyo ale mama na bana prate mama prate voilà. Mama prate na cheche na kimbuta paka chuma après na yaka sikoyo j'ai mal au dos tiens-moi au dos j'ai mal au dos tiens-moi au dos moi de j'ai mal au dos tiens-moi au dos j'ai mal au dos tiens-moi au dos j'ai mal au dos Congo promo
Tiens-moi, et mon écoute. Voilà, ça c'est bien. D'ailleurs, on peut savoir que tu n'as eu la 4 et puis numéro de téléphone et ça va bien. Boussole, voilà. Ouais, tu as un single, Moro, tu ça là bientôt, il y a 3 titres. Moututa Linga Bima, page Juventus, animateur à disque. Abenga, on a plus de 143. Il y a Willy Moucheni, code, ils ont la nom 89 36 950 48 Nasuka. Donc, code Yamboka ya Willy Moucheni 89 36 950 48. Pour na bambote na pesi la blonde au mari. Nzene moi qui toko na Londres. Na bosante Miko Chou. Ya José Lito Kasisi. Na bosani pete code Yamboka ya kozanga gate. Ya Willy Moucheni ndoi ya mwana na ngai. Na bosani pete binomba na papi le prince ba bunda ba wole na ndoi te ya papi le prince ya bipeka nga pe na bota yanga sko aza nyoso Moucheni te azakaka Chris Moucheni après ainsi de suite ya famille. Donc sans oublier yena robo ça na été botu beaucoup la tendance à Paris à Rose Moulumba Toms Mouss Lumière Delza Tonga Blaise Bobo Bambo Tebele quoi. Voilà, merci. On va pas se séparer comme ça. Ton côté maintenant, Miyembe, ton côté aussi Petit Alpha. Donc, bango bazo me mabiso kana séparation et mission ka ya lelo. Donc bazo bunda awa ko sona na kati ya loyemu. Mamba boefe daka Congo Promo parce que avec Raïs Kang le suivant pour comme on va RDC o ndito sa mamba boeto réaliser mamba kitoka en tout cas Nel Chama na pesi ba mote belé na kati ya Paris wana na pesi ba mote belé na pang de moi amonika a cancel tunga na tunga maman biso bilivu muka fondation to sunga ba veuve na ba orphelin to bosanyote maman biso Émilie Motema tous ce peu l'embêter maman likele mabalobi kaba ngutsuko le chapelle de Genève sans oublier Jean Moulumba était à de Bruxelles là qui c'était le petit papa na Ruben na bosanyote Raman bébé qui to connaît grandi à Paris voilà tu tigeli bango na tigeli bino non c'est vrai que l'amour est aveugle, mais l'aveugle n'a pas droit à l'amour. L'amour est bolingo et madoye botama mapasa kazezwa ka chance ya kokutana tse. Heureusement basala ka rezo moko Robert Kidiaba. Muendra makelele nyonso angungi nyonso napta yangwezanga na ngwezi pelo de grâce Tony yangwezanga na ngwezi pelo dodo nswadi yangwezanga na ngwezi pelo ayole mate yangwezanga na ngwezi pelo je respire ayole mata nayoki oyembi kitoko Petit Alpha e harmonica esko yoki e soki yoki e atika kipe numéro na ye benga ya zota ma 12 15 pour sala e pe bien koma pe basika dodo nsodi mwana Londres o monite ive pane o nzambe na sepeli koemba na yo lelo na tongo ndenge mindele bakomi otala biso ndenge tozopanza seke tozopanza malamwe soki tozalaki opanza mabe meme basi bakendaki na bango kutukala soki baza seke ezokende malamu Petit Alpha oyebi ke tozofete deja mikolo ya vie nayebi il faut ozala lobi epai ya Karine Mokonzi to celebre yango yemela kozala pa Karine Mokonzi kozanga te po mongongo nwezo promettre lobi ya mboka oyo eza biso ekomi kosa te moninga to celebraka bavie oyo bakenda po tokoma na lupepepe lupemba totikelaki nga na mbeto na teli nakomi olela ye engai mawa deception nazwi nakoni okwama balingaka moto motindokani loba nalinga pourkui mona bato akonda olingi Jonathan ngongi twati monganise Christelle Kakuta Lara obomieza nzoto ngaye obomieza nzoto bakofunda yo na leta bakokanga yo bakotinda yo papa na bulu tonangenga dodo nswadi neti ngai ifuna tinda mizisi moko ya wera iba vocal na nga kombo na ye Nikodeme tango azalaki epa ya sheta
na betango chafouin na lova mezalaki ya kato lelo nazwi dadi original a love bolingo na yo eza nzoloko na motema cicatrice nango ekosilaka jamais dodonzwadi na nga nalo naponi kimberni mosusu wana ngai nakoboya pesa ngai bolingo na motema nabotami lisusu ya sika na bolingo na yo dadi kimberni sepi ya baguchi na moto aibanga vokale pa ya sheta yeyo nazoyembango loba soki nayemba yembelanga po ebanini ekomelinga elokwa liboso yo oyiba matere ya bolingo yango bazala kaka nzimbu po yango elemaka moto te moto alembaka bolingo te o persitu mateke lipapa me soki koko azolinga ya yembaki pourtanga jene nazanga molongani bolingo ebetinga kisamet papa bolingo ebetinga kisamet ebaminga na sebonga likolo bato bakangi bienveni yankwaba Willy Moucheni, Steve Kuba, Anisi Marizamba. Qu'est-ce qui prouvait que Zaya Bino? Ce qui prouvait ça mon sala oyo nasuyimba sukutia kwemba lokola ngaite ata lelo tilobi mukolo Yesu akozonga kwemba boiti oyo yembeli ya makila kwemba boevuzala nango dalisa ezastema ete pembe te topesolo tsunga te eza bosala ezala makila yango tumingaka te bango babeneficie nango fu biso moko bakolo bosala to beneficie ata bokayiwe pale okosepela nango te nandimi te malulu vaka yo tikanga na mawa motseme koma kobetsanga na mbunda nalela na monoko nini papa poyo ndimanga talanga mwasi na yo na tondi solo na susi yoka na kolelaka yo ye manue ye luvwaka yokanga mawa ndenge na kolelaka yo ye manue ye luvwaka na mezana nanga kolelaka zango nyonso motema nanga yetonga nango ndako ya mawa susi nanga etonga sheratone nazali se kozela mokolo kozonga mpona sepela ata tala nazali matanga oyo ezanga mowei yoka na kolelaka yambe na ngai yo ozali ye na ligolo nzambe. Ça n'est fini pour aujourd'hui, voilà, merci. À la prochaine fois, si tu me peux, tu vas Congo Pombo et Marande. Kitoko, merci Tony, merci, bye bye.